penza na kolinga kolikia kopesa mbote mingi mingi te pamba te émission eza ya esengo koleka te mitema ezali vraiment na pasi to pe na mwa bulu yeke ye baye koloba mingi mingi na bandeko pe bakonzi oyo bakotala biso bakolanda émission s'il vous plaît ndeko mama ndeko papa panza émission oyo publier yango kata yango atandambu tindelela bato vraiment soko oza na motema sala yango bien. Voilà, beau comprendre ndeko Aurélie aza vraiment en formité beaucoup mona ke miso na eza vraiment ya kolela azolela Nazaré. Hello biminga pour la maman mbali nanga akendaki Goma batina bango mission na mboka mo bwana batake bango dina lo baboué na habité sur azamfi sur azamfité quand fananga watikelinga libeli donga na landier kombo ne nani kombo na Léon Magene Kasusa donc akendaki formation na Kibomango bakenda formation dans janvier au ba ko déjà le 20 à le 24 ba ko déjà une année côté à Zamba côté à Ngomba ya Niragogo kuna nde à partir ya kuna nde bakutana ki na embuscade attaque wana ezaki ba période oyo nani pape ayaki na Congo azaki na Kinshasa entre ba mort parmi ba mort azate parmi ba vivant pe azate tisco tozoye ba te ceux qui aza en vie numéro na ye azaki na ba numéro misatu mi balezo le kate moko ndezo le kame na journée boye ezo le kate mais ce comika à partir ba 20h ezo sonner mutazo yamba mutu mususu azolo balinga la moto zo se comprendre te neti balinga neti ya kinya Rwanda kuna bato basunga biso to ba nani soki ndeko na biso aza bo moto aza ya kokufa to sala matanga to sala matanga te mirmire ezolo ba makake no ndenge bato batikala na zamba sisi bato kokufa na zamba mais jusque là bato ba sala matanga selo ba mirmire o bazoyoka do matanga eza adeka ba misusu ba sala matanga misusu baboy ko sala no nzamba la tisipse le côté. Après tout soigner sous le 2 banda wana on est calissouté. OK mais aibisa ko même position kuna te kimi ezali to nini ndenge ni ezali aibisa ngabi plus bati bon na zamba wana donc ba téléphone pena réseau donc ezapinati et moi sur na bien na moni réseau MC appelle l'équité na mitungisa maté za pas ma réseau pour réseau za moi passe ngaza envie to akufi parce que zo sala passe na motema zaka ndeko moko nazaki na Kinshasa awa nazala mutu mususu te tala tiki ngai na charge à moi na ya 6 ans donc moi na tanga kaza déjà na première primaire akufite po abeli akufite donc azalaki bien na mobimbala nyonso akufi nde po na mboka ekolo Congo parce que na habité bango bafuta bango awa partir Kinshasa ko bango sana ma mission de Aurélie zwa kimia s'il te plaît mobile na akufi po na ekolo bato tchana akufi te ngai azwa salaire kuna tindi to na ba futa été bandaki olobi azwi salaire te matricule bimate salaire pe eloko moko te donc akufine kaka biso to perdre tozo perdre ka mutu munele bona famille ana biso moko ka tozaki na ye ake kaka bo salaire te eloko te nini te ata mbongo mo bazwi ata ratio ya bolane o ata soso moko bapesi bango te nande ake kokufela kuna na zamba kuna nani information mo pe ya malonga tozana yango te mbongo pe eloko moko te donc nenga za tiki mona na ye ya 6 ans atiki na libota na mwasi na ye
akufeli ekolo o ali ata mbongo nango te alati tenika na arme ali ata mbongo nango tata salaire te doza ya toyebi ata numéro matricule na ye te toyebi ata o nani chef ya compagnie na bango toyebi na biso ata te 089 83 149 bato boyebi kini ya Rwanda po ezoloba kini ya Rwanda munoko ya zo comprendre tazo yebana ete watikenga na mwa awa siko bisika ke no luka kuna akutana likama donc autre mosali ya te donc noyeba te na banda wana suka wapi mama Denise bola na likama oyo mama Olive bola na likama oyo tala ngatinga mwa mwana na mukie ano na 6 ans na ebite na banda wapi na usuka wapi na mwana wana to bolukela nga bola na mbali nga donc ni nazana ebite na usuka wapi po ende mutasokipa na mwana ya sokipa na nga na mama te na tata te na tikala ka nga mona eka voilà ndeko mwasi azai yaya ya baleki na ye aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata